oyebi lelo na musique na so ba musicien appelle ça tendance mais moi banda qui tombe dans chaque sac le morceau par rapport à c'est le scram à la côté faire rigolo la perdre à côté c'est Léo donc musique est kabwana ba tout côté fali pe ba bi ke Robino mundi ba côté fali tout donc so taquer boye pas taquer au boye yeto nga moni kam so critiquer faire rigolo amona a critiquer faire rigolo boye nga fina côté donc oui ora oyebi ndo za boye yo to kufela vous comprenez oyebi choc ya kufela oyebi moto perdre tu comprends moto bozaki na msubo kati fufu boye loko kati na sufuté em so ko matinel mo moni luka ko to mutabeli abiki a to pesa na mbote mais est-ce que ça na moto azaki bo pesa na ka sumbote te bo mona na ka lisuta atana nzela nini ako ke moto ebiki avoyager ke nda poto to avoyager ke ndamboka ozonga ya sute après moto wana za na famille yo sa video ya nanya kufia ya nana kufia bandol espère ngolo ya ganga na besi ba million to nini dans ma million de vie ouais na ma million de vie za ngoma mtu gangela ba nini te poso bo gangela ma nombre million de vie botsa ko ba sali mo bato mo ba tonda e salaka te bede bato baza wenge ba swana firigola j'aime ba kolinga mutu mo attaquer firigola bato pe ba ko ta fali ba ko ta ba ngati ba attaquer fa de comment musique c'est kabwana ba ebi par rapport ba mo ma baba ma moni banda ko ta firigola nombre de vie premier artiste abeti acoustique abeti nzeba nzembo 45 minutes, c'est 1 million. C'est rigolo. Bonjour et bienvenue sur ma référence télévision. Tout beau sur Libakolanda. Aura Dimanche à la Cléopâtre de la presse congolaise. Merci beaucoup na patron Nangaï, place à Zali, vraiment Bambo Tebele naye. Un grand merci na Lionel Tiamala, Oza Bongo na Sima ya caméra, tout bolingaka. Aura Dimanche beau s'abonner massivement dans ma référence télévision. Na peska ba merci Bele na bino tout beau sala qui wana pour Nangaï vraiment na za bino merci beaucoup na bino Pati Makasi garçon de Paris, Jo Tembele mannequin de Paris, Hervé Le Tété. Donc abonnez-vous sur notre chaîne. Là je suis avec mon invité du jour, on est déjà mon artiste. Bonjour Mona. Bonjour Aura Dimanche. Namo baxi sur le monde à 4 années d'année. Aura Dimanche. La Cléopâtre de la presse. Ah, talaka parce que bon baxa ba comme option dans to baxi c'était depuis to bandara Mona. Si les lots Mona te ba to baxi son étoile de la presse. Pour étoile de la presse bon mais la bise bi biso za lumière ya nzambe ça la grâce au monde qui bato mulu kapiba yambanga et ça la bien merci ba ma autorité bana membre nyonso mon fait Charlie Ben na Lille na robo sanate ma même Linze ma monter ma tous pepele ya mbetolo son hôtel la mère mo bo soutenir na makasi wanda kwa mama na nga kwa ya na nga mama na nga tout maman Chantal Alphonsine na pesi mbote na musika na pesi kolo cheno mbote de singa ma ke ba reconnaître pe muna zali yango sala ko sentiment internet donc ngapi na kotima na piste ba internet mo pinda bengalo munanga yamba donc yesa nga bien donc nzambelema amo sala pe ko tata na biso pe sape makambo. Ok, Rocard, merci, joyeux anniversaire à toi, Nabo Sanyote. Mon artiste est tout seul, non, nous m'embrouillons. Eux, les cas, tout seul, non, analyse concernant ce qui s'est passé. Tout le monde, tout le monde. Karine Mokondi et le roto satanda qui n'a même pas tout le monde les lo Karine Mokondi acoustique oh même ba fille et belé ba banda koyemba liboso Karine Mokondi ba sali en moté n'habite ceux qui va obibisa ngo lobby mais tout le monde déjà ya Karine Mokondi okolo bana nini pour na Karine Mokondi. Bravo maman aime bien aza lelo na ba chanteuse lelo tout pesa lelo 100 pour que mon nenga yembeli bongo na kofolo midi akomi on akomi vraiment félicitations na ndima kité au monde que atonga yem nzemba kofi ngalo ko sanga bien nzemba bandi na Seigneur nzemba nzambe pour ngalinga nzemba Sœur Marie vina nga e koma lokola monganga oyo akodomine mabena malam na lela sko nzemba tanga bandi na Seigneur na tena wow te donc pour nzemba na lelango fort donc au monde que tamba yembi
na ba nzembo ayembi ya kofolo mbine na osinda yemba donc ay paté monde Léona poto ba confirmer que tala siko après Karine au moins ba milanda ngu ndenge ba ko landa na ba danseuse na ba nani donc bravo na Karine Mokonzi na ebité donc ba chanteuse na minute so na poto na kina pesi des voix interpréter pe Cindy le cœur oui ademba nzembo belé wa yemba apesi lumière na o mana na façon mo boye ba banime na biema ne yembeli donc pona ngai abakisi ebele Karine a qui monté de présenter émission à Kepoto avant d'en hériter ou attendre non papa chéri donc mayele wana comment on clora ko follow mide aza grand a félicité Karine Mokonzi donc c'est qui est parti c'est qui monte Karine Mokonzi pour Karine Mokonzi c'est nga ko bien ayi banzemba rumba abanda na banzemba ba phobite o bat balukara ba beta bat bakota Arafate alelo abeta banzembo na déjà o bat benga international abeta banzembo ya laissez-moi tranquille laissez-moi banzembo to benga international tanga yesu banzembo rumba donc c'est que artiste a sa demakolo koto azali mais mona kota la boye pa Karine Mokonzi par rapport ya ninga pesi acoustique aso promettre comment promettre mais tant déjà on t'a pesi déjà bongo bataka saka batando kasi Karine no betaka ba couper décaler ako imanzembo ya confinement omona mbanda na bato nzembo confinement mo ndenge apesi conseil na confinement ke mobala mutu boyeza donc pona ngai ndenga pesi bisusu na banzembo ayembi félicitations na ministre Karine Mokonzi ko sa pas bon mobimba ba rumba bato bayoka pour déjà bato bayoki pour kolanda pour mona Karine Mokonzi az étoile alaki na kin bato ba Karine akepoto osila akepoto Karine asila te abandi ko beta musique ne katana ta akende kaka abeta nzembo wa rumba ibisanga sko ibisanga ive mata yo moko mutabo evema to hebite to pese nini. En tout cas, bravo à toi, l'artiste Karine Mokonzi. Donc, osez vraiment que ça, la musala na yo ndenge zala même muna to ki ba dédicace na binote na kati ya bwaki biso. O aliposo bolobaki abwaki biso te na nzembo oyo abetaki ya oyo alitobima ya confinement bato baye abwaki nga abaki ke na vie tozalaka pressé te tant Karine abwaka biso toka liboso bacharge na kisasa a parler de moi wana tolobaka te mais tant abeta nzembo ya confinement abwaki biso te bato mokotisa to mitema mabe angela abwaki to Angelica te abwaki nani te abwaki bino te abwaki mais tant abeti nzembo acoustique abwaki biso siko bato ekomi bongo bato baloba lisusu ngai se bango ke artiste aza na babiloko ebele bato ebele azobwaka soka bwaki bino te bozila na nini mususu aboka na vie ya kolingaka tozala lokoso charge de l'axi que tozaki nazo pressé tant abwaki biso boye tant andosala acoustique biso tozaki te ata gemima ata fenek ata zini ata ngai mutu mota komelaki ata nani ya fifi na pese mbote na poto mutu mota komelaki ke ndeza kutu boye Karine bwaka biso ye moka biki ba charge bazalaka abwaki biso mais tour ekoma ike abwaki bino te asalaki bwase tant abwaki biso surtout. En tout cas, mon artiste est au comprendre à Kayote. Et l'on y est ça la raconte, on l'obéit la Karine Mokonzi. Tandis que à part que Karine Mokonzi, osa na yo, osa na ba succès na yo na internet. À part que Karine Mokonzi, après mon nom na mutuka, osa na ba moyen na ba mbongo. Parce que l'on y est ça la raconte, yo olande la raka, osa na sima Karine Mokonzi. Na vie biso tala no ba mituka to tala ba moyen, to tala raconte relation muto na muto azana photo pousser. Ba artiste we ranson azana ba to ba pousser pour ne pas li pour pendant plusieurs bateaux bo Karine zanga bateau pour ani ezaka mutu so c'est plat to pousser il ba to mo inga biso ba zo ba Karine bani yo biso na zimutu kande ba mukala Karine ngato benga mukala to benga zo ba to benga nanta o komina ngomi yo mwa mo balobela ka mwa si ezango problème ezaki le lopenga pe na ko ba na sa ligne mo boy bato na zanga bato ba soutenir ngata moko ta mi balé misato ba da bato bosko pourquoi biso soutenir Karine Mokonzi aza star o azobi masika o esenga ke fata na ba soutien bato ba lobela le lope to mona mission mo azobeta nzembo to nya okaka bato ya botsanga poa mo lobela ngani pona biso mona ke Karine Mokonzi aza na lumière mo lobi am seko e ko clairer donc biso soutenir ka donc ata moto yo lobi no ko buzoba etali biso te. Oui, mon autre tout comme on a appelé matanga ya Karine Mokonzi au tiko ku fait la être cher na e que je passe mes sincères condoléances à la Mokonzi. Auti ko kufela yaya na grand frère na obiso nyo soto ya Didier Mokonzi to moni polémique ba koti si
les Ketchu akendaki te na nani lisusu na Yvette Kalombo pa yaki te tanya mabedi donc moi polémique et contre place ana comment est-ce que bango bakendaki matanga te tandis que bango pe bazaki ba proche ya Karine. Bon ngalo bakiango place matanga tukenda otala batu te o ayena matanga au moins aura les loso moi mutaki na place matanga eh be mako balati bien te ah c'est ayebi valeur à moto akufite na bembe na vie moto au mona les sous te jamais ko balaki be mako balati bien te on comprend tango la kina mo mwemso ngata makasi les loso mutakufa kindanga elamba moko dra moko mamnoso moko so mo muta matanga yeke atala ke aura ya kite o ya kito ya kite ba yeba vrai mutu wala nda muta matanga na yebi les Quechua yaki tana nani yaki suna mona kisusu Yvette Kalombo yaki taba ba sabe mission ba lobaki o ayete ngabiki on a pété mon père qui te grâce te moi parce qu'il na Karine mon compte mais era matanga tikalo kendete tezango via muezango matanga pesa mon invitation te ora monga na internet na lobango so muta kufeli na biki na za temps ya matanga to scotcha bien il faut na ya lelo ata to za ba ranking ndengeni o mo fisi wa art a dit photo atie atalité ba ranking ke o boy na boto za ba ranking ta ba ranking pesa ngol soutien na minute na mise comme na tant que to ça boulot fisi wa sali boulot Karine na sa boulot na zo yemba wa sali boulot sa boulot to ba tant so ba bêtise te atani so grâce tembo ayete MC bi par rapport ni makamna ndo sala MC na nini mais nga mona ki présence le Ketchu o yaki na butu donc mon autre yaki na tane wa yaki le Ketchu na butu Yvette Kalombo to za yaki na to sali ba vidéo par rapport to yaki na matanga o yayete amoni ki MC 15 yaki te na matanga ba bengisa mutu te lelo ngape na yaki te na makine matanga apona lota na lati bien na lati li papa nana salata te mama matanga ezaka su bongo te matanga koma mama kolke o réfléchir ke ah mutu azaki lokolanga mutu pandolo balokolanga mutu ando pe malokolanga kufi place a fait que comment est-ce que hôtel est-ce que mutu na fait ali a mingi mutu asala mais place matanga la place mutu tout quoi azala kana fa raisonner mutu azaki lokolanga aki wapi. Oui Mouna le mususu ezaka no tellement on a touché point ya matanga to lo belango pe kana to tu comme on a moura de la presse ou jana janvier mokonzi basali télé réalité façon janvier pardon janvier alors janvier mokonzi janvier wata ça rappelle janvier wata za respect batando ba wata na wera mona wata na wera bakutani héritier na ndenga zalaka na respect na ndenga albet album na jamais gotinda emsu mona moboye avno finga ba mo bano botanga oyo lelo oui ora oyebi ndo eza boye yo uti okufela ocomprendre oyebi choc ya okufela oyebi moto operdre ocomprendre moto bozalaki na mosu bokati fufu boye lobi bokati na sufu te mosu okobi matinel momoni luka kutu moto abeli abiki topesa na mbote mais est-ce que ezake na motu ko azake bopesanaka esu mbote te bomonanaka lisusu te ata na nzela nini ke moto eyebi ke avoyage akenda poto to avoyage akenda mboka oyo azonga ya su te après moto wana aza na famille oyo osala video ya nani akufi ya nani akufi bando olela bando osala par rapport ndenge Karine Mokonzi asalaka bato yango mpe bando osala ye Karine asala motu moko te bongo Karine Mokonzi akasala motu moko te bongo Karine aza motu moko Karine afinga gloria yolanga akufela mwana tuna gloria da te matuna gloria mama mona gloria toti ko beta mutu o akufela mwana gloria te batebele te Karine atuna gloria kande gloria ndo bani papa abanga kufa papa na pola mikuwa boy azongseleka yopo lelaka atuni yana biso kaka nde mo rebo ni bo seka moweyi ngo kanga ko tonga mo aminoke bokufela atuni ka yopo lelaka po mutu aseka ba we seke pa lelaka te seke bino ma miso kitaka te pa mo kufela ka te o comprendre mutatuni botan ye gloire lobake maka uzi mwa ne kutu boy na boy maka uzi pat na émission nga tuna ka ye pa lelaka c'est maka uzi pa finga ki o comprendre totika ba critique ya matanga mwana na ujana eza nango est-ce mwana ngo pe botanga tonga communication ya succès ko mamba papa mikolo mingi papa mikolo ba la yo batu bazo sakana na yo succès kenda kolongola bazemi ma monsieur tseni wa totanga bana na violongola bazemi muna tala santé na yo talina taille na yo comprendre que bana mo boza ke ba sabilo mo na sentiment kota muto tangelinga ngasko na ba PD contact est raté nga sola kana muto ata taille bien on va pas ngaso na tellement senti au ramake mu bala télé miyo poko tsepela nga po lingi ngai janvier PD te na janvier nga bi na sola ba PD te on va prendre muto tanga na taille te na ba taille lukete bandi wapi nzoto bandi mona ka nzoto neli bumu ndenge moka na mona sens nete donc ba continuer na ko critiquer bibemba mwana muso tanga na janvier a mwana moko boye
lelo tokotanga bakomona notanga bakomona omoni mutu ayebi valeur ya mutu asombeli ata lipata fingaka ye tala suka ye nde ezala opane yana baya foti te bana babima libanda avant ki balanga kindoki opane yave so otali ka elongi ne boye nayebaka te eza bolo nayebaka te confinement ye nayebaka te azalaka assassin nayebaka te azalaka nani po kotaleka boye neti yo mpe so atili na janvier so olinga janvier tokende no abire na janvier olinga ne est-ce qu'on peut poser une question omona ke na bire na janvier omona ba papier okolinga ta mona wana carte te ba mibali te opane ba mibali te bana basi na bango te na place na faut battre basi na bango te abire ala moi si akitisa moi si oyebi ba choix te moi sango siko basuka wapi opane sérieux za ba choix te so mona olinga janvier batemilonga janvier batilonga muna olingi janvier c'est ba veglio na kindoki opane bilongo seza bilongo olinga te janvier so nga bala lelo azui kaka moi sa bato ayeba bayeba alingi de moi si bien na bakomi kala prêt ya kobala bakoma na famille moi famille boy po elonya bongo ekomisa na papa bokilo na mama na banani tout bakini opane donc ezango bafinga na bon ba critiquer jusqu'au to critiquer bimbete ngai ton malika kufelaki nazoki ton kete mais naza tante na yana ndo ba malika kufeli mama boy na boy jamais tangu na kufeli na gloria olanga kufeli mwana na tante na sa émission na ba ninte mais ba mono ko ndo loba mais bi ba charge ba Karine Boseke makasi po finga ça ngoto bibi ba charge parmi bino ton de amutu moko asali loko la sec et puis bino nyon c'est là ndenge respect so salara na ebité mais na ngas ko na ko sala ngoti ngaza tante moye ya kufinga no ya nando sa bêtise ora so na internet osula kana yebi ma ora na yebi muna za boya kusali boy no ya tout monde ba voisin ko ba sola te même o akufeli porte fongwami ba o ba kei o pone ba to ba valeur ya bimete tala bino bo seki mutu au monde entier batali boyebi lobi te est-ce que tant mutu akufa to yeba place mutu akenda to yebi te mutu yebi ka raison nzambe subuso azalaka ya wana amona bavanti bosala matanga na ye bosu bafimbo omona ke lelo yango na vie bato ebele bamiyeba te boluka basuccès yango mona bato ebele bakoluka basuccès bakisi nga soki nasenga nzambe naza stable nazalanga na succès te mpona stable nango mwana mambo ekota sans succès mambo ezokota bato bakomprendre naozwa ngo wapi donc après confinement mso bato ozwa gemo boye okomprendre donc tomata kaka donc après on a moi j'aime les aller sous bato baota et on mona bato ba comme PDT non c'est ba comme sale la tananga na ko ta kopesa to respect na ah o mona nga mukulu moko te na finga tata bato mama bato respect na batata bato respect po muto abotanga pa mama muto abotanga pa papa ponga finga mama bato poani mais na takaka bato sku ba finga ba bato ba mama bato ba yaya bato ba niwanga na to ngizango te. OK muna toto kende déjà na kochite na émission na biso muna to uti komona Célio Scram te ba te qu'est-ce qui se passe avec Célio muna alobi non manda chante par rapport à la carrière solo naie as un musicien te aboyi manda chante. Pourquoi? Parce que Manda chante à l'obaki que non, les losos qui balobi que non, bah à ça featuring en ligne na fali, au sein na fali featuring ou par rapport nebi que non, yo po yo ki ba makambo na po na yo analyse na yo cause ani par rapport à Célio Scram denga lobi babilo quoi. Bon c'est le Scram madame musicien, Manda chante un musicien, c'est le Scram ay bilo mo be am Manda chante à l'obaki blessé que Manda chante même ce lo mo c'est le blessé que mais ngelo no lobaka oyebi lelo na musique na so ba musicien apesa tendance ma moi banda ki tombe na chata saki lo monso par rapport à c'est le Scram à kota faire rigola perdre à kota c'est Léo donc musique est kabwana ba tout kota fali pe ba bi ke Robino mundi ba kota fali pour donc so taquer boye pas taquer au boye yeto ngamoni kam so critiquer faire rigola amona a critiquer faire rigola boye ndinga pina kota donc bato baza wenge baswana faire rigola j'aime ba kolinga mutu mo attaquer faire rigola bato pe ba kota fali ba kota ba ngate ba take fa de comment musique c'est kabwana ba ebi par rapport ba mo ma baba na mone banda kota faire rigola on comprend lelo faire rigola acoustique nae l'autre mois bato gangela mambo ba millions de on comprend donc yango au mona de ba kabwana bongo mo pesa e fait bongo donc ngapona ngana lelo mona ke bato mono betaka faire rigola beta acoustique bato gangela mambo nombre de vie premier artiste a beta acoustique a beti nzeba nzembo 45 minutes, c'est 1 million. C'est rigolo. Est-ce que rigolo? Il y a un million, Tony.
dans ma milieu de vie ouais dans ma milieu de vie ezango mamutu to gangela ba nini te poso bo gangela ma nombre milieu de vie botango bela basali mo batanto mo batonda ezalaka te pe de to mona pe bato beta kusi ko 1 million moni nzembo mo beti ko 1 million eza nzembo 4 minutes eza 45 minutes donc c'est 1 million. Félicitations artistes. Batunyo sur la bête acoustique. Félicitations. On comprend. Ba bête selon œuvre nena selon musala ne. Mais là tu vas devoir gagner la musala. Le loté rigola. Tout le monde a qui premier artiste. Bon d'abord premier artiste c'était pour papa même ba sala ba œuvre. Artiste peut être jeune artiste OK. Musique na biso na langue na biso lingala buba zwango ati. Faut féliciter artiste. Tout le monde Facebook. Batiango pardon Bouba atiango mais babi que non atiango na retard ba komi ko comparer les sous-na fi o ya fi na biso actrice na biso o nani ya kongo na za mutema mabete ata ko comparer wana Bouba atiango est Bouba atiango na nzembo rap mindele toi tu faire na nzembo anglais toi tu nzembo faire na nzembo français ati na nzembo lingala. Et ça grave, faut féliciter Ferry. Vous n'avez pas lingala, vous n'avez pas lingala, lingala, babouba ba yeba ferrete, babouba ba yeba nanite, banan ba yeba be. Ce que aye bien ndengeni. Et là c'est que ba yeba na kana bango ezalaka par rapport ya ko ba rencontre okutana. Vous comprenez? Artiste nion soit za poto ayebi Ferry, ayebi Fali, ayebi Kofi, ayebi nana, ezaka ba rencontre okutana. Jibem piana, akutana na Davido, kala na Lubumbashi. Davido avant na papa chéri déjà boy. Ce que le Davido, papa chéri, Davido, papa chéri te. Ils ont bateau ba complexe ba lo ba bon. On comprend. So ye na Facebook to moni mundini na Facebook a posté Ferrego là. Eza ngo il fallait pour pas calamité to mise générique na musique no so ki na bon ki na rater ba polémique mo ba bizarre, ba analyse bo vandi bo mo sala bo. C'est fou. Ok, merci beaucoup Mouna. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Mouna, lelo comme soyez dérangeant nani lelo na ba invité obiso to koma koluka. Et comment neti na robenga yo Mouna lo Mouna na poste émission ça émission na et bisinga am so komelinga pour ne pas citer les noms. Au mona émission ya ofele et si la kala. Au mona ayela ngambonga ba bière. Yela ngamba biloko ndengi wana. Yana ba biloko na olungola ngo. Babilo kwa na boli comment que moi ndeti boluka o émission na muto muto yeso ke Fabi Manayo ndeti na oka muto mo batinde lo audio afato se émission ya kana nini na ni journaliste moi bengo bo se émission na nini na nini na so na pen so na mbinza mais yo benge bo sala émission ko ka pe rencontre mo bokuta na mais alinga faciliter place ya za les place ya robeta makembes donc non senga na ba fille na biso ba sala émission na ba ndeko sa ya basi na ba ndeko so mbali to sala émission cameraman akieyo yo tikala pona nini. Et ça va gaffe. Donc, il y a faux. On a comment dévoiler bateau. Il y a faux. Deux. Prophète Ngefa. On sing à bambou. Et ça va gaffe. On comprend. Et ça, il y a bilo mo boy o lelo. Totika ba gaffe n'internet. On Ngefa mais so que avait mission fombo. Et il y a bilo mo boy biso parabato. On comprend. Total la bilo sala. Lelo ngana ba ki non ça des missions monter na pesa mutumbo. Selon musa na ngaso na bengi mutu sa na mission ondimi. O boy. Lelo oko bapé pour une émission qui est balio. Vous êtes malade. Vous émission est à la minute. Émission est à la minute en côté. Au moins, na pèse $10 dans émission est à la minute 40, na perdre. On a pas transport, on a caméraman, tu le comment que moi ça vaut temps moi dit que aura simba mo azam ba na poto, appelle ba na kin. Faut ba tinda mbongo faut boyina. On comprend. Bon côté. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Ah, t'es la ligne na ngati mais bon temps moi ba caméraman ba lobani. Ah ba ya auto moi si ba tinda nombo na poto. Il faut foutu transport. Au conseil de cette émission là Moutango que émission est tellement on a perdre, on perd d'énergie. Moutango journaliste à ton mission bengo to Moutango bengo to cette émission OK. Au foutu mon transport à mine. À la lui soit PC l'auté, n'a perdre d'énergie. Bon soit ça malade. Tout c'est ma biloko en photo longo to kanga to sala musana biso bien ça truc etoko. Merci na batinyo so balandi biso ma même menine ma monter ma tous pepe la mbetolo. Arlette Bonanzo comme on est ya comme on lit moi arabe et ça va bien tes ongles et ça va bien na robo sanate. Christian tout le monde qui dit bogar na loketu monter na bogar na loketu 66 loketu ma souple na robot sanate mvena nga Charlie Ben na Lille maman Chantal Alphonsine maman na so boîte na biso kembo maman Chantal Alphonsine donc on a sponsor na nga la maman sociale la député ya kitambo ayebi social ya batabi ke oyo ndaza bada moto aza yebi ke onyo so ba bana merci maman on so sala pona nga bravo merci na abonné nyonso bota tous moni na mlekia
na mona mata 4 abonnés ta 5 abonnés ba bakisa tellement que ba bakisa mais pour na mona et ça la bien merci na ba tout balinga chaîne na ba balinga Karine Mokonzi bravo na artiste on so sali ata ba critiquer ata ba fingi mais au ça la demande OK truc to kofolo mide a féliciter yo donc bravo na o musa non so sala ba sili mais toujours OK liboso merci. OK, merci beaucoup à toi Mouna. Ah Mouna ozangi singa maloba no sike émission. Bablo Betty donc merci beaucoup à Nabis Nyon Sobouzwa Kilibakouya, ma référence télévision. Merci à Pati Makassi garçon de Paris, Joe Tembe les mannequins de Paris, Hervé Loutete Nabo Saniote, pourquoi pas Hervé Ekofo. Donc Bino Tubolunga aura di manja. On rappelle il y a trop beau s'abonner massivement. On est toujours ensemble. On se revoit à la prochaine numéro. Merci.